Pasi ya tata Kimbangu ezalaki pona tina na yo totonga Yerusalemi bilaka bilongano. Pasi ya tata Kimbangu akufaki poyo sikolamo totonda nesengo tosikolami. Pasi ya tata Kimbangu ezalaki pona tina na yo totonga Yerusalemi bila
molili nalakisaki yango mokili. Yango babetaki nga fimwa kwasi mpe babwakaki nga oboloko. Kokangami nakangama kezanga likambo ezanga petina. Mpona kotungisa ngai batambwisaki ngai makolo makangama na minyololo. Bandaka matiki nongungu naloba tete babandaki kosalela lokuta. Tango nakundolaki bosolo bwa Yesu oyo natindamelaki. Oyo babombaka na molili nalakisaki yango mokili. Yango babetaki ngai fimwa pasi mpe babwakaki ngai oboloko. Kokangami nakangama kezanga likambo ezanga petina. Mpona kotungisa ngai batambwisaki ngai makolo makangama na minyololo. Bandaka mbatiki nongungu naloba tete babandaki kosalela lokuta. Kibota beta makioli kosomboka bakongo. Makila mangai masopalaki. Basi mingi namonaki na biloko biye babetelaki nga. Na maye bakoselaki nga. Ngai tata wa Yeswe. Natindamaki na Yesu na yakokangola mabota masoma ye makangama. Likita tokanga biso basatwe. Mwindo kino asepela. Beta makioli kosomboka bakongo. Makila masopanaki. Basi mingi namonaki na biloko biye babetelaki nga. Na maye bakoselaki nga. Ngai tata wa Yeswe. Natindamaki na Yesu na yakokangola mabota masoma ye makangama. Likita tokanga biso basatwe. Mwindo kino asepela. Makanise pa mwasi pe banana tika boni bazobika ngai koboloko. Kona yo moindo na nyokwa mana betama na bakama na zete. Likolo ya yo mwindo nasakanela mana banguna. Kona yo moindo batinda ngai mboka mosika na bayeba ya kikokonza mokili mwayo. Bona kufela puna bobotikala libela na boumbu. Ngai tomwa mokili mwa ngai bai bangai bapesi ngai lokumu te. Lelo ngai kimbangu na poto na jali koto sama poluta.
basakalela mana banguna onayo moindo batinda ngai moka mosika na bayeba ya kikokonza mokili mwayo mpona kufela kuna kobotikala libela na boumbu
Nina mikolo ya boye soki o mipesi kimia kati na yo maema soza nango posa okozwa biyano na yango baye baponami mpona kosenga epai ya tata Nzambe na mokolo mwa lelo tobengi mama Reverende Kiambonga pasteur communal ya Kasavubu aleka na liboso mpona ntina ya mabondeli. Tosengi Reverend Mazama pasteur communal ya Kitambo oleka pe liboso. Nde tosengi na Reverend Elebe Kapalai conseiller national la collège Mbuta oleka pe liboso. Mubokangena kwange ungwinikina kutuko esambu kyame tambula. Usam muzolako wetu se ye mwana yengeta tamwanda velela papa simo kimbangu kiangani tufuka mene mulungu weki akafunda na matondo kwa bena batatu bandongo kadili tufangila nga manene ye masivi mana beto bana mabantu tule manangaza ya kunchentangu nga levo mutanga nkubuseno sa zinene za nlongo wonga ye nsisi mubeto bantu bambi kunchentangu papa mulumukia unu nkia lodia mutufuti huwa unu ndumukia kinene 64e anniversaire ya ngizu wange tata simo kimbangu wa mbanta kinsasa effectivement ku paroisi ya Matadi Mayo kutwena mulumukia unu muna lumbukina kakala lumbukia mpasi kia dilu yenkwetu so meno nkindu kansi mulungu eki keka sekiese mubeto pa mulumukia unu tutambu dilu fufamu yetu tamu dinsitu suseno kadilo kivana mpasi funkana ndombe kabiko semundo tata mwanda vela lumbukia unu zurudi kalanga da zibuka benono luloma mena yeno nsatu sidwa tambula kwa beto batatu manlongo idi au papa tukotere kumatadi mayo etale mpasi etale nzungu etale gwama etale bimbevo bya mumpila bimeni kota kwa beto bana bako tata yanusalisanga mwana kadibubuti di mwana bukena maladi nge tata wone wise lendo musosa tretema ya mwana idi gaku watele mesa bende de diako mpaso ngonza ya vuvama nza ikondo lolo vuvama katwene to muntu ankakako voka ngeko katwene so vuvukenenza utu wana mana matukondo lo mvuilu papa kadi devoir yeto ya ntungulo Yerusalemi moko maudi yuma bana mudida bena bakwenda mubisalu mpasi bakwenda kuteka mpasi bakwenda muzikope mpasi papa ko tutini na ambosa kutulombe yindu la mapangi bena munzira betakuzira mubima bikondolo matu emeso papa ubanata etala nzila mbutiyaji mpasi vobisa bito baboto sangana tokusanisina mulumukia unu ye watuvana matukondolo cha muka imani mungumbwa se ye mwana yenge tata mwanda velela Yesu mwana Davidi ufwekenda mono idilanga dingalala kiuto banga monangako isumbwe sado na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu papa Simo Kimbangu Kiangani ezali yo bakoko na biso balakisaki batata na biso ko ozali Nzambe ezali yo oyo batata na biso balakisaki biso ke ozali Nzambe biso pe tozali kolakisa bana na biso ke ozali Nzambe papa Simo Kimbangu Kiangani tata Molimo Santu Nzambe kati na bato esika oyo tofukami na 1960
le 2 avril ezalaki pasi esika tofukami tomonaki na bomwana biso bato bazosekwa na esika oyo tofukami. Papa Diangenda bozali kobenga bato kiaka kozwa mwana na yo bato basekwaki na esika oyo. Na mokolo mwa lelo papa tosengi papa longola biso na pasi likolo ezali ya kofungwama esika oyo le 3 décembre 1921 Tata Simon Kimbangu ye nyonso azongenga na betwale akiti aye na esika oyo papa ezali na tina biso tozalaki mboka oyo banda kokende Papa Diangenda. Papa esika oyo makasi emonanaki moto eutaki na likolo ekiti bato balinga bakufa. Papa Diangenda lobi yaya tango ekoki nanu te nzambe ya bakoko na biso nzambe akobi lobiko. Chapitre 2 verset 22 suivant olobi ete oyo apesaka lokumu na nzambe nzambe akopesaka ye lokumu mwana molimo sana Emfuluzi twizidi dowiza watuluza Emfuluzi getwizidi dowiza watuvuluza bumengi matuzungidi maontsongeyezeyemo yuvuyoyo kufungila yo makasiko enzampanga kwandayena. O komo na nzambe tata mwana tata molimo santo tata na 1927 Tata Kimbangu yo lakisaki na Papa Diangenda azalaki na mibuli bois 9 ans o lakisaki ye ete omoni voiture décapotable oyo soki yo longi okotambola na kati ya voiture décapotable oyo 1927 tango ekomaki le 2 avril na 1960 kuna na beach tango Papa Diangenda atali kuna na port amoni voiture décapotable oyo lakisamaki depuis 1927 afokami alobi nzambe akosaka te yango wana na mokolo mwa lelo papa kimbangiste moto nyonso atia na kati na motema na ete nzambe ata apesi elaka eumeli ekokisamaka kaka. Et finalement, usine ya General Motors aux États-Unis basalaki voiture ya ndo tambolaki na kati. Tata okosaka te biso tolandi yo na elika na kondima makasi ete bilaka na yo biso ekokokisama okosaka te ata eumeli ekokokisama. Na 1990 Papa Diangenda yo lobaki na tongo ya lelo bino nyonso na tibino na molongo ya bana ya Tata Kimbangu tozali lisusu bapaya epai na yo te tosilaki kokoma bana na yo na makila mantalo masopanaki lingoma oyo papa tozali bana na yo papa tala biso na miso ya bana maloba na yo Papa Diangenda le 2 avril 1990 bana matadi mayo ya misat rappele yo papa olobaki ete na esiko na matadi mayo bato 10 bakoya kosimba moyuda moko bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali epai na bino
Ndena esika oyo na matadi mayo, le 2 avril 1990, olobaki esika oyo ya juif au barré yango. Et comment na Bible au barré yango. Kasi bakosimba yo ndeki mbangiste. Ndena ndenge wana pona kotia caché na likambo wana ete kosalema. Tokumba mi mabolongo na biso oboso bwa yo tata. Na 2023 olekisaki yango kuna na Brazzaville. Na 2024 oyo yo lobi tobani na zéro depuis 2023 awa de départ. À départ, il y a une festivité oyo le 29 mars au Sali, cérémonie pour un dévoilement. Il y a début, il y a une activité, il y a une festivité à le 6 avril. Olobinga na matin en Kamba, Papa Simon Kimbango Kiangani. Na matin en Kamba. Na keko zelabino bino nyonso boya na Kamba. Ni bolimbisi tozali bana mabe na biso limbisa eto sengi kimia na kati na mboka na biso lelo bana papa diangende te Zaïre à l'époque et salaka paradis terrestre et kozonga paradis terrestre ya mwana biso to sengi na yo papa zongisa mokili na biso paradis terrestre ko kozala mboka na makila te ya bitumba te. Longola bitumba, longola makila, eto se ozala na bozwi, poto zali na elaka monene ya kotonga nkamba Yerusaleme na sika, na kimobola te, na bokono te, na liwa te, yango na tosengi, lisungi, lisalisi, epai na yo. Pamoli ya kofuluka oyo ezali maleli na biso bana tosengi manso na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu amen.
Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu nzambe na biso papa Simo Kimbangu Kiangani totondi ebele na matondi na bolingo pe na mawana yo obateli biso kobanda mokolo mali 2 avril 2023 tozalaki awa okomisi biso lelo mokolo mwasika mole 2 avril 2024 papa 1960 olekaki awa okomi na Yelusalemi opesi biso nkembo pe kimbwama ya nzoto tozali pe kozela ndenge tolandi mabondeli liloba na yo ekolekaka te nde to lisusu kokumisa kosandola yo kosenge epai na yo kaka na mboko yo osopela biso kimvwama pe nkembo ya molimo nkembo pe kimvwama molimo tokomi na ntango oyo ya koyoka liloba ya Nzambe na ntango yango Satana mpe aluka komema distraction na ye kaka motema ata soki omoni ete ezali koumela pamba te makambo nayebisi yo ekosalama kaka na ntango na yango na kombo ya tata mwana mpe molimo santu amen tobondela na kombo ya tata mwana
Nzambe nangai Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango ekoki oyo oya kote ya biso libota na yo. Pambate ngana ponami nangai nazali kaka mutu. Nazana mayele te. Yo yaka Nzambe Molimo Santo. Sala ndenge obungisi na Nzambe na yo. Po ete libota oyo bako kobika na nkembo na yo. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Batata pe ba mama. Lelo ezali le 2 avril 2024. Le 2 avril 1960, Nzambe alakisaki nguya na ye. Bilan. Ndenge tolanda libondeli. Papa Kimbangu, Papa Diangena Mutima lobaki ete biso yonso tokomi bana ya Papa Kimbangu. Alors esenge na ngana yo tomeka komekola mwa limemia. Totanaki na nzembo na David 34 verset 20 à 23. Nzembo yo moto yembaka yango ezali David. David azalaki roi na Israël. Na règne na ye, en tout cas, avancé ezalaki significatif. Parce que Israël ezalaki na pasi. Kobanda boumbu ya Babylone, bakei boumbu ya Philistien. Donc esengaki ete Nzambe azongisa a restaurer lisusu bokonzi na libota oyo aponaki. Salaka bayenge bene bato ya malamu mabe bato wana bakufaka. Nasuka ekoloba bato oyo Nzambe abombaka pe abatelaka ezalaka basali na ye. Donc elakisi quelque part libota na Israël bazalaki na boumbu mais ba oyo basimbaki batosaki babengaki bango bato ya malamu. Alors bato ya malamu Nzambe sikoyo abatelaka bango, abatelaka na nzoto pe na mikwa na bango. Donc expérience témoignage ya David na makambo bakutanaka na yango nde apesi biso na mokolo malelo. Totala likambo ya tata Kimbangu. Basambisi le 3 octobre. Ni avocat, ni intervention. Aye na Kinshasa, batie na boloko ya ndolo. Batie na masuwa, ni ndeko na ye. Mais bakoki kosala ye mabe. Po intervention moko ezalaki te. Oyo ekoki ko protéger papa Kimbangu. Mais lokola azalaki moto ya malamu. Nzambe abatelaki nzoto na ye, abatelaki mikuwa na ye. Kino akomaki na Lubumbashi, asali boloko na ye, et ayakozonga le 2 avril 1960. Soki nozongi na makambo na libondeli eleki awa, na nonani papa Diangena alobi ete biso banso tokomi bana ya tata Kimbangu. Elakisi ete tozali bakimbangu ya mike. Eske bolamu oyo biso tosalaka, to mabe oyo biso tosalaka, obiangami mwana tata Kimbangu. Po tata Kimbangu azalaki na bolamu. Tata Kimbangu asalelaki Yawe. Nzambe alongisaki na bepreuve nyonso. Ndenge towuti koloba ete kolongwa na nkamba village natal na ye kino na Lubumbashi azalaki na intervention moko te oyo akoki kolobela ye, mais abatelamaki na Nzambe. Nzambe na Yawe. Parce que nous que c'est une négligence d'Israël, ba comprenaki Moïse te. Ba monaki Moïse azalaki kaka ya bango, mais yango basalaki n'importe quoi comment. Mais yo nanga kimbangiste, toza déjà na mature parce que déjà ba ningo baleki na première génération
bapesi biso makanisi ete nzambe atalelaka baoyo batosaka mibeko, baoyo batambolaka alima, baoyo basalelaka posa na ye, batikeli ngai na yo bolingo. Mibeko mpe misala mpo na nini biso na biso bokabwani? Tolati vert blanc, mais biso na biso tozopesa bambote, tozoseka na mitema tolingani te na lingomba oyo ya Nzambe. Mpo na nini biso na biso kobomana? Nzambe apesi biso programme, alobi mabondeli ya tongo soirée spirituelle banda janvier ti mokolo malelo ozambota soirée combien de fois? Okota mabondeli ya tongo mbala boni. Ekokoma loko lisese ya kilipeka peka te. Akuti éléphant ekufi. Mais bato bazali te banda azali likolo ya éléphant kaka nyama na ngai nti éléphant epoli. Yoka ngana naza kimbangisi. Mwana bilaka, oui, eza bongo po ozali mwana papa Kimbangu. Est-ce que ba posa ya tata Kimbangu, ba programme ya tata Kimbangu, est-ce que osalaka ndenge ya lingaka? Toleki na mokanda ya misato o totangi ya Genèse. Ba tata ba mama motu moko azali mopaya te ya koyeba maevanisi biso mokolo malelo na paroisse ya Matadi Mayo. Soto tangi na Genèse 49 verset 29 à 30, Jacob asangisaki bana na ye. Azali kopambola moko nde na suka yesi bango boye. Nalingi na kufa. Mais soki nga na kufi bokundanga awa te po ete awa na Egypte tozali bapaya bozongisanga na mabele na place oyo Abraham asombaki mabele mpo na kokunda bato ya libota na ye. Asombaki zamba wana bazala benga zamba ya Makpela. Jacob atiki biso, Joseph alelaki mingi parce que Jacob alingaki Joseph mingi. Mais lokola Joseph akendaki boumbu toyebi biso banso polo kowela ngonga kuna Nzambe asalaki minene makamusi akomi mokonzi monene na bango kino na libulu ya mabanga batie tata na bango Jacob. Bana batosaki ndai o balapaki na tata na bango. Libondeli na 1927 bapesaki ebe promesse que soki olongi ya solo ebimaki na Kinshasa le 9 mars 1960 bakomi na Elisabethville le 19 exhumation le 25 mars et le même le 25 wana moi qui dans le maki tango bazali kosala programme ilolenge nini oyo bakoyambela tata Kimbangu na mboka na ye basite ezalaki ebele oyo bato bazalaki kopona po ete baaccueillir papa Daniel atindaki bato mabondeli bakotaki mabondeli na place oyo kilongo ezali vision bazwi motu ya mulai na ye ezalaki na suka ti likolo na place oyo batie kilongo. Papa apesi rapport abi papa Kimbangu nzoto na ye komi na libongo yonatra le 2 avril vers 9h. Soko otangi na livre vert balobi cortège ya 12 km. Mais awa na Matadi Mayo batikaki tata moko bazalaki kobenga ye kombo
Mayemba Simon tata wana azalaki salitiste azalaki vanda na kimwenza metango lingoma na bango bamoni ete akomi kondimela papa Kimbangu balongoli papa Diangenda bayambi bango bapesaki mosala me ye atikali lokola kamera atikelaki awa lokola telefone akozwa motu na bino boya kozwa ndeko na bino meme na Mangala quelque part na mitendi awa bato basekwaki elaka ya tata Kimbangu nzumbu yo mengana kozonga na bawei mama Kimbangisi likambo moko to mibale to lito zo wana ndai ya bapapa pona kolongola nzoto ya tata Kimbangu oyo bakundaki ye lokola moto ya pamba moto na boloko esali mbula libona se ya mabele nzoto wana ebimi mais Jacob bambome ye pendant 40 jours bosoki papa Kimbangu oyo tata Diangenda alobaki ete biso nyonso tokomi bana na ye mpona nini tozali kotuna biso négligent zonga na nzela po ete mokili ezo epai na biso tokolakisa bango nini po elaka ya tata Kimbangu alobi ete komona lelo bana na bino bakoko na bino bakosepela bakoko ya papa Kimbangu bana ya papa Kimbangu biso tovandi awa bilembo ya kokamwa ezalaki bawei basekwaki etango papa Kulutu azwaki micro tango dezone esalemaki awa na se awa bandako ya bakazi ezwaki moto dans le vide donc ndai oyo nzambe aponaki yo yambo okotala lingombo oyo yambo oyo na mokili oyo oyokanaka na tata nzambe ozali na ndai oyo olakaki na nzambe ete nazali kokita mpona kosalela yo eske osalelaka yango bakoko na biso batata na biso bakufe na likambo oyo e batikeli biso promese ete awa bozali kotika botonga lingombo oyo bandimaki kotika mabota na bango bandimaki liwa bazalaki humilie moto akeye lokola moto ya boloko ni avocat mais azongi nonde cortège bamotard moto wana azali nani boyo oyo bengami mwana na ye Kimbangisi esengeli otambola ndenge nini tosilisi na kombo tata bwa Molimo Santu tata na biso ozali na likolo kombo na yo ezala mosantu bokonzi na yo eya mokano na yo esalema awa na sempela moko na likolo pesa biso bilei na biso ya mokolo na mokolo limbisa biso nyongo na biso mpela moko biso tokolimbisa baninga na nyongo na biso kelisa biso na komekama te kasi bikisa biso na mabe mpo ete bokonzi ezali na yo nguya mpe lukembo lobiko na lobiko na kombo tata mwa Molimo Santu amen nzembo Tata simo yizidi tuzolana kembo katunatini Tata simo yizidi tuzolana kembo katunatini Zolana tuzolana Zolana tuzolana Zolana tuzolana kabuluza Kembo katunatini Zizidi kimvua maratunatini 2, 3
Tata Simo wa Izedi Tana Imwa Makatuna Tini Tata Simo wa Izedi Tuzolana Imwa Makatuna Tini Zola Tuzolana Zola Tuzolana Zola Tuzolana Kabuluza Imwa Makatuna Tini Zola Tuzolana Zola Tuzolana Zola Tuzolana Kabuluza Imwa Makatuna Tini. Sasa hivi tokumisa mboko yawe avandi. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Sasa hivi tokumisa tope
pesa lokumu na kolo lokumu. Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye! Le 2 avril, Azali évangéliste communal ya Monga Fula. Nda pesi biso mikanda miye. Psaume 34, 20 à 23, Exode 21 à 17, Genèse 50, 1 à 2, Asotetine à 12. Nde kozomokane Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 3. Maoyo bapesi biso tolandi yango biso banso na bokebi nyonso. Opération tata mokonzi ya bule alansaki ya $30 ezali kokoba pona bayeba azali na pona tina milulu na biso ya le 6 avril esengami na batata pasteur communaux sectionnaire ete bon malam kokende kozoma mituko ekufa te ebanda kopesa bana bato pasi koleki mpona ntina ya bureau provincial nde batata pasteur communaux sectionnaire to tata mwana mpe tata molimo son na lotomo ya tata président délégué ya collège national avatolongwa bamembre banso ya collège tokutana po ete tobongisa mayematali programme na biso mondimi ya Kingasani mission ye akobalana na mama Kusala Carmen Gisèle mondimi ya Kingasani mission ndeli bala na kombo ya tata mwana pe tata molimo son biso libota ya tata André Zola na mama Nyanga Marie José Santu Benoni yazali surveillant tikaki biso lelo na 3h du matin ndazali mondimi ya paroisse ya Kingabwa nde matanga ezali ka kuna na paroisse ya Kingabwa esika libota ezali la profonde douleur d'annoncer à la grande famille kimbanguiste en général et au clergé kimbanguiste de Mongafula en particulier le décès inopiné du révérend Bakakio, président sectionnaire du comité des clergés kimbanguistes de Bala, soit de mise pour la communion de prière et assistance requise au sein de notre respectueuse église. Toche likete basangonde yango wana tosengi na faki bongamaka poete tole kanalo mbango penza pona bopesa ni bosani basi bokolimisa biso poete tolosani malapo de tosengi na autorité politique les agents de l'État banso ba fonctionnaires à l'État ba chef coutumier et pas ikani bino bozwami boko kotelema pote lingombe pesa bino mbote ya mokili otinga yo
kimia. Wana provincial. Tika topesa bambuta na bisombote sengo kombo misato ya bule. O kombo ya tata ya mwana Molimo San. Merci. Nde sasa hivi tobongisa maboko pwete totele misa baye bazali kolaksa elongi ya tata Molimo Santu na ba province lelo tozana bango nde tozali na reverend Etokala kuna na province ya Mbujimai mbuta telema pa yozali bobetana nu maboko makasi tozali na reverend Mbili Nyama province ya Manyema mbuta telema bobetele maboko makasi nde tozali na reverend Pumbalo Zambo Avalo kocha mundele pone ngumba Kinshasa ye mbuta telema pele kaliboso Faki Morso. Merci. Mangisme, oye! Eyokani malamu te. Lelo ezali mokolo munene. Oyo nzambe wa biso tata Simo Kimbangu asalaki ya bikamwa na esika oyo. Ebongi na biso tozala na esengo tokumisa. Azana posa mona loboko na opepa pona ye. Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Lelonde bopesi biso mbote boyamba pe ya biso na kombo na tata mwana pe tata Molimo Mosantu. O kombo ya tata ya mwana Molimo Santu. Merci batata na ba mama tolandi mate kitoko epa ya reverend Nzambe Mambote évangéliste communal ya Mongafula ate biso lelo na mikanda minei abandaki na mokanda na nzembo ya tuku misato na minei azwaki nzela ya liboso nzela ya tuku mibale kino tuku mibale na misato atangaki mokanda mwa bobimi Exode oyo tokozwaka mibeko zomi ya tata Nzambe na mukapo ya tuku mibale nzela liboso kino zomi na sambo nde akendeki kotanga na mokanda na Genèse mukapo ya tuku mitano nzela liboso kino na mibale asote na nzela ya zomi na mibale asilisaki litei na ye na mokanda na Abakuku mukapo ya mibale nzela ya mibale kino na misato tolandi motei na bokebi bonso na nzembo ayebisi biso ete Yahweh
alongolaka bato ya bosembo na esika na pasi. Tata Simon Kimbangu azalaki motinda minako na biso Yesu Christ. Lokola yaki na enseignement ya sika, akutelaki enseignement ya kala na mokili, oyo mindele ba colonisateur bayaki ko imposer biso. Azalaki moto ya liboso ya kotelema koloba non na mindele. Epesaki pasi, bakangi ye, banyokoli ye, batinde na boloko na Lubumbashi, mbula tuku misatu. Lelo soki toye kokuta na awa, mokolo nzoto na ye, esalaki 9 ans na se ya mabele na Lubumbashi, mokolo ekomaki na Ngumba Kinshasa. Yango awa ezali site historique, oyo tokote yango na bana na biso, etikali grave na mitema na biso pona libela. Po ete awa likamba ya minene esalamaki. Ata mokili ya nyokolaki ye, kasi lokola azalaki moto mala, lokola azalaki moto ya sembo, kino Nzambe abikisaki ye. Lelo lokumu na ye, lelo lingoma na etongami na mokili mobimba. Lokola yo ndima kosalela Nzambe, ndima ka komona pasi pona mosala mo tata Nzambe. Esengwe koya na sima. Pasi ezalaka liboso, nde esengwe koya na sima. Lelo ata ozonyoko kobwaka eliki ya te. Nzambe aza lokola roulage. Lelo a bloqué yo, l'autre peut akofungola yo. Yango wana bana papa, Nzambe wa biso mona ki passe, tala sacrifice wana efuti. Lelo mokili mobimba, awa tozoke de le 6 avril, na mindele tokosame na bango ensemble, na kamba. Ibota na etata na bandenge nyonso balandaki kuna. Lokola Jacob akomaki mokolo, kuna salaki 17 ans, ndenge 17 ans na Egypte. Amona ke takomi mukolo mingi alingi sika kokufa. Azola kamwana na ye. Alobi ngai sika nakomi mukolo. Soki ngai na kufi kokunda ngai awa na Egypte te. Mema nzoto nanga kuna na Kana. Esika koko nanga Abraham asoma mabele. Oyo cimetière na ye ezali, cimetière na Sarah, cimetière na Isaac, na Rebecca. Okende kokunda ngai kuna. Mais pour la Zalasir, katelanga ndai. Po ayeba kete pai na bayuda, soki moto alapi ndai, akoki ko changer position na yete. Yango awa na chapitre papa pasteur atebiso, tango Jacob akufi, mwana Joseph alelaki emingi. Azwaki ba minga ba docteur, baya ko bomsa nzoto ya papa na ye. Po ete nzoto wana ebeba te. Nde ya bongsaki nzoto na kokokisa na ndai oyo akataki. Kino amemaki nzoto na tata na ye, akende kokunda na mboka na bango na Kana, esika cimetière ya Abraham, Isaac ezalaki. Papa diange na kutima, mwana ya tata Simon Kimbangu, alakaki pe na mwana Joseph. Soki ngai na kufi, tango ekokoka, kende kozwa nzoto na nga na Lubumbashi, nzoto wana ezonga na nkamba Yerusalemu ya sika. Tata Simon Kimbangu akufi, ba docteur basalaki ndenge basalaka lelo ba formo batia na nzoto te. Bakundaki kaka ndenge bakundaka batu nyonso. Mais asalaki 9 ans na se ya mabele, tango bakende kobimisa nzoto oyo, nzoto ezalaki intact kino mokolo mwa lelo. Na matadi mayo. Papa pasteur atebiso makambo ya minene oyo esalamaki awa. Batata pe ba mama. Lelo soki toye kosangana awa, ezali esika ya mapamboli. Po ete Nzambe muto abongisa yango. Mokolo nzoto na tata Simon Kimbangu ekomaki awa, makambo ebele esalamaki. Tomonaki kolongwa na biti. Ti koya kokoma awa. Cortège oyo ememaki mindele. Pona kolakisa ete tata Simon Kimbangu azalaki moto ya mokili te, azalaki Nzambe. Alors na mokanda papa witi kotangela biso kote ya biso na Abakuk. Soko bandi na chapitre ya liboso, Abakuk atianaki tembe na Nzambe. Alobi Nzambe, yo makasi no kaka, bato ya bazalaka bato ya bosembo, bato malamu, soka sali mbeba obomi. Me bato mabe bazobebisa mokili, bazoboma bana na yo, bazosela bango mabe osalaka eloko te, ozata na nguya kosala bango eloko te. Nde Nzambe apesaki Abakuku réponse. Abitala,
omoni bato wana nyonso wana basalaka nga nayebi yango natika bango kimia posa na ngai ezali ete motu na motu azwa kobongwana ya motema atika nzela wana ya mabe nabongisi kaka mokolo moko na kosangisa bango nyonso na koboma bango nyonso soki mpe otali lelo mokili ezali ya tata Simon Kimbangu tala situation tozomene lelo na mokili pasi tala toyebi maya asalaki tata Simon Kimbangu azalaki na munduki te azalaki na arme moko ya bitumba te me lokola liloba na ezalaki liloba ya Nzambe ba Armageddon kaka ya misato babengana mindele bapakata mbangu na mboko ye bakenda yango wana esenge na biso batata pe ba mama situation toza nango lelo tata Simon Kimbangu ayelaki biso kimvwama akosilisa pasi na biso tokosepela mote oyo ayembisaki nzembo mpo na conclusion ya mate ayana na liboso ayembela biso nzembo wana alimbola yango na lingala situation ya pasi toza nango lelo ekosila tata pe mama kobwaka eliki ya te o lelo komi na pasi kobwaka molende na yo te Papa Simon ayaki amemeli biso esengo. Tata Simon isi kuzolana kembo katunatiri zolana tuzolana zolana tuzolana zolana tuzolana takuluza kembo katunatiri. Tolingana, Papa Simon amelelaki biso esengo. Tata Simon isi kuzolana kimvwama katunatiri. Tata Simon ayaki amelelaki biso bomengo. Zolana tuzolana Papa Simon amelelaki tolingana poete tokika. Papa Simon amelelaki biso bomengo. Yango nde explication ya nzembo. Kimbangisme oye lelo kowelana kosala na mabe sika tokozwa nini mokolo lingomba oyo alobi amemeli biso kimvwama amemeli biso bolingo kasi biso totiki oyo mokolo lingomba amemaki yango tozosala na ndenge na biso te boye te yango wana tata pe mama pasi na ye ezali esengo na ngai na yo mutu mwindu azalaki mutu te na mboka na biso mundele moko ayaka wana koko na ngai moto abetela biso lisolo yango po azalaka soda na epoque coloniale mundele wana komone Mesekotos aye na mboka na biso na mbaya po koko bingana zala koko bingana zala famille rayante oya ba chef coutumier mundele wana aye alobi soko zana ivoire pembe ya nzoto ozwi kilote ya mundele ozungiseli lokumu ezana te est-ce que na famille na bino na lata kilote ya mundele bana papa oye lokumu ezaka ke lokola biso na famille na bazako beta tolo mboka mobili moto akosaka na biso azate na famille na bino na lata gondo ya mundele mais olati kilote ya mundele atikeli pe yote olongole ozongiseli ozwi ivoire opesi est-ce que moto mwina azalaki mutu tozalaki na biso bato te tata Simon Kimbangu moto akomisi biso bato
amemele biso kimbwama zoya le 6 avril ekoyinda na nkamba na ndenge ya mukete mwana Kinshasa biso tobongama mpona komata na nkamba ya Yerusalemi tokende kolakisa na bapaya oyo bazali koya ndenge nini biso tokumisaka Nzambe le vendredi biso bazo na nzela nkamba ya Yerusalemi ya sika mpona kokende kosepesa Nzambe nde ba oyo bazwi transporte bokotikala mabondele kozala na centre d'accueil 9h programme ebandi lata uniforme na mata na centre kende kopesa lokumu na Nzambe eza mokolo ekaniseli eza mokolo mapamboli yango wana biso baito kotikala mabondele kozala na centre d'accueil mondimi na mondimi bongsaka déjà $10 ya misala ya lingomba awa tozali komata likabo ndenge na bongisi ekende na nkamba mpona kokende kopesa maboko na misala ya Yerusalemi jamais Kinshasa oye topesa bambuta na biso ya collège mbote na esengo na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu o kombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu merci wabule o bazana biso présent na kiti ya lelo tokosenga na bambuta nyonso ya kabine botelema biso bana topesa bino mbote Faki musique. Ya mwana molimo santu merci bokoka kofanda na kimia bana yango wana tokosenga na bandeko na biso bokoka kotelema po ete lingomba pesa bino mbote Faki musique.